le 16 février, c'est la première opération. Deuxième opération, c'est la jour anniversaire ya moi na nga liboso Antilia. Parfois na nga boyebi moi na nga Antilia. Le 4 avril, c'est la deuxième opération. Donc le 16 février, première opération. Deuxième opération, parce que le 4 avril, moi, je vais fêter 10e anniversaire. Je vais la salle d'op, je vais opérer la deuxième opération. Troisième opération, et ça là le 20, le 4, et ça là le 17. Oui, si je ne me trompe pas. Troisième opération, et ça là le 17. Le 17 avril, parce que la troisième opération. Basa na opération wana na zemi ya munene zemi na comment ki baba opération liboso na zaka na zemi ya 5 mois. Opération liboso na zemi ya 5 mois, basa li opération ya ba rein na bela ba rein, donc ba rein na ngai ebeba ki ezwaki ba infection et comme ezali na ba caillou. Ba rein na ngai ezaki na ba caillou. Donc ba médecin ba jijaki bon pour ba protéger moi na ba protéger pe vie na arrière. Donc il fallait qu'il fasse la opération. Batu oyo o baza ba proche nanga o na solo la na bango na privé mingi na yoka ki bango soni te pona témoignage ya Nzambe na tindela bango vidéo ya ba rein na ngai ndenge batanga ba sondi na Mukongo bataki nga ba sondi na Mukongo bataki nga ba sondi bo excusez nga na terme na serse na biso basi na zaki na ba sondi mais nazo sala pipi partout. Nazo bima pipi na sima Mukongo, nazo bima pipi normal, nazo bima susu pipi na ba sonde o batiaki nga na sexe. Donc na sali na maladie wana plus ou moins une année, 9 mois oui, na bandi maladie bébé na nga naza na zemi ya ba semaine na bandi malade, na yeba kite ke eza ba ran na ke Afrique, na Afrique. Deuxième opération, c'est la jour anniversaire ya moi na nga liboso Antilia. Parfois na nga boyebi moi na nga Antilia. Le 4 avril, c'est la deuxième opération. Donc le 16 février, première opération. Deuxième opération, parce que le 4 avril, moi na nga fêter 10e anniversaire na la salle d'op, je vais opérer la deuxième opération. Troisième opération, c'est là le 20. Les 4, ils allaient les 17. Oui, si je ne me trompe pas. Troisième opération, ils allaient le 17. Le 17 avril, ça c'est la troisième opération. Ça c'est opération, on a zemi ya munene. Zemi na comment qui baba opération liboso na zaka na zemi ya 5 mois. Opération liboso na zemi ya 5 mois. Ça c'est l'opération ya ba rein na bela ba rein, donc ba rein na ngai ebebaki ezwaki ba infection et comme ezali na ba caillou. Ba rein na ngai ezaki na ba caillou. Donc ba médecin ba jijaki bon pour ba protéger moi na ba protéger pe vie na nga arrière. Donc il fallait qu'il fasse la opération. Batu oyo o baza ba proche na nga o na solo la na bango na privé mingi na yoka ki bango soni te pona témoignage ya Nzambe na tindela bango vidéo ya ba rein na ngai ndenge batanga ba sondi na Mukongo bataki nga ba sondi na Mukongo bataki nga ba sondi bo excusez nga na terme na serse na biso basi na zaki na ba sondi mais nazo sala pipi partout. Nazo bima pipi na sima Mukongo, nazo bima pipi normal, nazo bima susu pipi na ba sonde o batiaki nga na sexe. Donc na sali na maladie wana plus ou moins une année, 9 mois oui, na bandi maladie bébé na nga naza na zemi ya ba semaine na bandi malade, na yeba kite ke eza ba ran na ke Afrique. Le 16 février, c'est la première opération. Deuxième opération, c'est la jour anniversaire ya moi na nga liboso Antilia. Parfois na nga boyebi moi na nga Antilia. Le 4 avril, c'est la deuxième opération. Donc le 16 février, première opération. Deuxième opération, parce que le 4 avril, moi na nga fêter 10e anniversaire na la salle d'op, je vais opérer la deuxième opération. Troisième opération, c'est là le 20. Les 4, ils allaient les 17. Oui, si je ne me trompe pas. Troisième opération, ils allaient le 17.
le 17 avril basali nga troisième opération. Basala nga opération wana na zemi ya munene zemi na koma ki baba opération liboso na zaka na zemi ya 5 mois. Opération liboso na zemi ya 5 mois basali nga opération ya ba rein na bela ba rein donc ba rein na ngai ebebaki ezwaki ba infection et comme ezali na ba caillou. Ba rein na ngai ezaki na ba caillou donc ba médecin ba jijaki bon pour protéger moi na ba protéger pe vie na nga arrière donc il fallait qu'il basala nga opération. Batu oyo o baza ba proche na nga o na solo la na bango na privé mingi na yokaki bango soni te pona témoignage ya Nzambe na tindela bango vidéo ya ba rein na ngai ndenge batanga ba sondi na Mukongo bataki nga ba sondi na Mukongo bataki nga ba sondi bo excusez nga na terme na serse na biso basi na zaki na ba sondi mais nazo sala pipi partout nazo bima pipi na sima Mukongo nazo bima pipi normal nazo bima susu pipi na ba sondi o bataki nga na sexe. Donc na sali na maladie wana plus ou moins une année 9 mois oui na bandi maladie bébé na nga naza na zemi ya ba semaine na bandi malade na eba kite keza eza ba rein na ke Afrique na février le 16 février ezaki première opération. Deuxième opération nanga ezala jour anniversaire ya mwana nanga liboso Antilia bafani nanga boyebi mwana nanga Antilia le 4 avril ezala deuxième opération. Donc le 16 février première opération, deuxième opération basalinga le 4 avril mwana nanga zo fêter 10e anniversaire nae nga na salle doc bazo opérer nga deuxième opération. Troisième opération ezala le 20 les 4, ils allaient les 17. Oui, si je ne me trompe pas. Troisième opération, ils allaient le 17. Le 17 avril, ça a la troisième opération. Ça a opération, on a zemi ya munene, zemi na comment tu vas opération liboso na zara zemi ya 5 mois. Opération liboso na zemi ya 5 mois, basali opération ya ba rein na bela ba rein donc ba rein na ngai ebebaki ezwaki ba infection et comme ezali na ba caillou. Ba rein na ngai ezaki na ba caillou donc ba médecin ba jijaki bon pour protéger moi na ba protéger pe vie na nga arrière donc il fallait qu'il basala nga opération. Batu oyo o baza ba proche na nga o na solo la na bango na privé mingi na yokaki bango soni te pona témoignage ya Nzambe na tindela bango vidéo ya ba rein na ngai ndenge batanga ba sondi na Mukongo bataki nga ba sondi na Mukongo bataki nga ba sondi bo excusez nga na terme na serse na biso basi na zaki na ba sondi mais nazo sala pipi partout nazo bima pipi na sima Mukongo nazo bima pipi normal nazo bima susu pipi na ba sondi o bataki nga na sexe. Donc na sali na maladie wana plus ou moins une année 9 mois oui na bandi maladie bébé na nga naza na zemi ya ba semaine na bandi malade février le 16 février ezaki première opération. Deuxième opération nanga ezala jour anniversaire ya mwana nanga liboso Antilia bafani nanga boyebi mwana nanga Antilia le 4 avril ezala deuxième opération. Donc le 16 février première opération, deuxième opération basalinga le 4 avril moi na nga zo fêter 10e anniversaire nae nga na salle doc bazo opérer nga deuxième opération. Troisième opération ezala le 20 les 4 ezala les 17. Oui, si je ne me trompe pas. Troisième opération nanga ezala le 17. Le 17 avril, ça a la troisième opération. Ça a opération, on a zemi ya munene, zemi na comment tu vas opération liboso na zara zemi ya 5 mois. Opération liboso na zemi ya 5 mois, ça a opération ya ba rein na bela ba rein donc ba rein na ngai ebebaki ezwaki ba infection et comme ezali na ba caillou. Ba rein na ngai ezaki na ba caillou donc ba médecin ba jijaki bon pour protéger moi na ba protéger pe vie na nga arrière donc il fallait qu'il basala nga opération. Batu oyo o baza ba proche na nga o na solo la na bango na privé mingi na yokaki bango soni te pona témoignage ya Nzambe na tindela bango vidéo ya ba rein na ngai ndenge batanga ba sondi na Mukongo
bataki nga basonde na Congo, bataki nga basonde. Bo excusez nga na terme na serse na biso basi nazaki na basonde, mais nazo sala pipi partout. Nazo bima pipi na sima mu Congo, nazo bima pipi normal, nazo bima susu pipi na basonde ko bataki nga na serse. Donc nasali na maladie wana plus ou moins une année, 9 mois oui. La bandi malade bébé na nga naza na zemi ya ba semaine na bandi malade na yeba kite ke eza ba rein na ke Afrique na Afrique février le 16 février ezaki première opération. Deuxième opération na nga ezala jour anniversaire ya mwana na nga liboso Antilia ba fan na nga boyebi mwana na ngai Antilia le 4 avril ezala deuxième opération. Donc, le 16 février, première opération. Deuxième opération, parce que le 4 avril, moi, on a fêté le 10e anniversaire. On a la salle d'op, on a opéré la deuxième opération. Troisième opération, et ça là le 20, les 4, et ça là les 17. Oui, si je ne me trompe pas. Troisième opération, et ça là le 17. Le 17 avril, ça y a troisième opération. Ça y a opération, on a zemi ya munene, zemi na comment qui va opération liboso na zara zemi ya 5 mois. Opération liboso na zemi ya 5 mois, ça y a opération ya ba rein, na bela ba rein donc ba rein na ngai ebeba ki ezwaki ba infection et comme ezali na ba caillou. Ba rein na ngai ezaki na ba caillou. Donc ba médecin ba jira ki bon pour protéger moi, on a protéger vie dans Ariane. Donc il fallait qu'il fasse la opération. Batu oyo o baza ba proche nanga o na solo la na bango na privé mingi na yoka ki bango soni te pour na témoignage ya Nzambe na tindela bango vidéo ya ba rein na ngai ndenge batanga ba sonde na Congo bataki nga ba sonde na Congo bataki nga ba sonde bo excusez nga na terme na serse na biso basi nazaki na ba sonde. Mais nazo sala pipi partout. Nazo bima pipi na sima mu Congo, nazo bima pipi normal, nazo bima susu pipi na ba sonde ko bataki nga na sexe. Donc nasali na maladie wana plus ou moins une année, 9 mois oui. La bandi malade bébé na nga naza na zemi ya ba semaine na bandi malade na yeba kite ke eza ba rein na ke Afrique na Afrique